alerte plutôt que ça. Atterrissage ya bato le. Ile kwa alerte deja mulendu. Sasa nataka ingia plutôt. Ni matata sana alerte pana alerte ya flag. Watu kuna mbio pa mbio ya app. Iko danze wandugu wangu. Lendu tunataka vaire mwingine. Uwe très prudent, très prudent, très prudent. Uwe très prudent. Matatu. Angalia watu tu wateseka, angalia watoto. Yote kwa mulembe. Yote kwa force ya mulembe. Attention. Vous êtes très prudent. Dans mon val, vous êtes très prudent. Dans mon val, vous êtes prudent. Dans mon val, vous êtes très prudent. Vous m'attendez. Bandeko, chers amis, bon moni image wana eza batu ya Ituri. Bozomona ndenge bamuso bazokima na bana na Mokongo. Bazokima kokende musika pa bazokende bayebite. Parce que comme na mama moko basuki. Donc pa bazokende bayebite to kende wapi. Mais ils sont en débandade parce que bayebini basalate. Donc gouvernement inexistant. Mon conservateur monokatiaki ezaki monoko ya pamba. To ebite suka yeba makambo ya lobaka. Tala suko bandeko kuna nde bazomona pasi. Na moni mwana mususu ya muke wana amemi susu mwana mususu na sima. Ye mutu aza mwana muke mais amemi susu mwana mususu na sima mukongo na yeba ndeko na ngai. Tala pasi tozo komona. Tala pasi tozo komona. Bolanda malemba meto bandela lesusu. Atterrissage ya bato le. Ile kwa alerte deja mulendu. Sasa nataka ingia plutôt. Ni matata sana alerte pana alerte ya flag. Watu kuna mbio pa mbio ya app. Iko danze wandugu wangu. Lendu tunataka vaire mwingine. Très prudent, très prudent, très prudent. Vous êtes très prudent. Matatu. Angalia watu tu wateseka, angalia watoto. Yote kwa mulembe. Yote kwa force ya mulembe. Attention. Vous êtes très prudent. Dans mon val, vous êtes très prudent. Dans mon val, vous êtes prudent. Dans mon val, vous êtes très prudent. Vous m'attendez. Bandeko, bomoni, tango balobaka na bino ke na nyonso yo solution elaika moko fédéralisme. C'est tout. Et là, on va mettre fin à ma fédéralisme. Mais, n'andenge to komi boy, banani bako ndi ma fédéralisme. Parce que ce qu'il y a fédéralisme, kuna ni bazana armée na bango, bazana police na bango, bazana gendarmerie na bango. Peuple a ko souffrir boyete. Mais bandeko, je ne sais pas, ce qui gère notre pays, est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que dans leur crâne, il y a des cerveaux? En tout cas, je me pose des questions, vraiment personnellement, je dis, mais c'est pas possible. Bato yo, bozo mona mitu moni, ta mse sokola, anda mse so moni mutaleki bourreau, ama elete. So moni mutaleki bourreau ko, ma elezate. Ta moto tala mutati mbemba, pa kotina en défense. Mbemba n'a jamais été politicien. Mbemba zara de mutu moko a kotina la rébellion. De so kotina la rébellion comme politicien. Voilà. Batie na défense. La défense kuna KO. Ole ba longola ba kotina transport. Tala mboka ndenge yali. Mutu soka za incompétent ba longola kaye.
kuna mtu aza incompétent ba changer place alors ça m'a mingi bandeko vraiment ça passe kaka bemba te bemba ka te ebele bango na bango toute la société moko ezoleka na Kisangani bandeko eza mawa na Kisangani ya mawa bolanda nadhani juzi niliniambia juu station ya carburant Kisangani litre moja 17,000 leo tunauza ku 22,000 francs congolais ona bato ku station ona ba motar Kisangani problème avec Fachi Béton Mungu atusaidie sana. Bandeko, alors, biloko aboye bandeko nanga. Soki nanga ke kuna. Ba boye pourquoi? Soki nanga ko ake kuna. Ba boye pourquoi? Hier, 1 litre d'essence, ils ont 17 000. L'élo, est comme 22 000, c'est-à-dire hier, avant-hier et puis hier. Sikoyo, 22 000 wana, ils ont 6 dollars pour qu'on 28 000. 10 dollars, ils ont 28 000. Donc, ils ont 6 dollars. Donc, tant que des prêtres sont payés, 1 litre d'essence kuna, ils ont 8 dollars, tu as 8 euros. Ah, ou en France, 1 litre d'essence, il y a cher. Ils ont 2 euros. Sauf que dans le Carrefour, ils ont 1,90 €. Mais dans ce qu'on a payé à Passi, RDC, litre d'essence, ils ont 8 dollars. En France, litre d'essence, 2 dollars. Allez-y comprendre. Alors, communauté internationale, vous préférez, tout sera toujours le président, il y a modèle Wana. Bachele bino Mobutu, aïe baki rien, 32 ans, ça n'est rien. Bachele bino siko yunani, Kabila le petit, parce que Kabila ya mukolo, aïe maele, bachele bino Kabila le petit, balongole, bachele Chilombo, bakoni ya fayu lute, bachele Chilombo, et ainsi de suite. Bande ko ya passe. Siko toza victime ya embargo, na kati ya mboka na biso toza na victime ya embargo, tokosuma besa, tokosuma mindukite, tokosuma rien. Mais toza na guerre. Voilà. Zela toko manano na makamususu. La RDC, mon pays. Je ne sais même plus si je dois pleurer, mais retourner par terre, en tout cas, je ne sais plus. Pendant que nous sommes focalisés sur les détournements, Nicolas Kazadi et tout, ce 27 juin 2024, l'ONU venait de reconduire l'embargo sur des armes contre la RDC. C'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter des armes pour nous défendre. Et cet embargo va aller jusqu'au 1er juillet 2025. Donc, nous qui sommes agressés, qui sommes victimes, c'est nous qu'on attache encore pour qu'on ne puisse pas se défendre. Il faut savoir que cet embargo a été levé en 2022. Mais en 2023, la France avait introduit une demande pour reconduire cet embargo. Et voilà, la réponse en 2024. Et cette décision a été votée à l'unanimité par le 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Même la Chine, même la Russie, bah Monique, toza vraiment aventurier, toza na position T. Basundoli biso. Monsieur le Président, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, la voie diplomatique que vous avez choisie, de multiples voyages à la recherche de condamnation du Rwanda, voilà la réponse. Comment va condamner partenaire privilégié na bango? Comment? Voilà, réponse Papé Sibiso. Et comme on devient bruyant aussi, ça devient gênant pour eux. Donc, balingi va accélérer projet na bango ya balkanisation, il y a grand remplacement. Donc voilà. Et puis une chose, pourquoi notre gouvernement n'a pas communiqué une chose aussi, une information aussi importante? Il faut communiquer. Pourquoi? Il faut peuple et yeba, pas yeba, base à la conscience. Il faut to yeba. Pourquoi ne pas communiquer? Mais peuple a koyeba à travers les médias.
Or, média oya biso kuna, ils ont un service na biso ya ba congolais. Ils veulent pas, ils refusent catégoriquement d'informer la population. Population a toujours une ignorance. Donc, et belé, moi j'ai des conseils, mais pasteur, mais ils sont des conseillers dans le ministère. C'est pour cela que ceux qui me connaissent en salité, il faut que ben goto bake sala. Parce que tout le monde ba makamu, neti biloko na lakisi, oyezo lekele sangani. Ba conseiller nyonso, ezra premier ministre, ba ibi wangote. À travers biso, yangwana premier ministre oyo Judith. En tout cas, ceux qui vraiment osali muto yo kolaki pendant la poto. Mais démissionner, au travailler dans le gouvernement mondial, au travailler dans mboka ezali loboye. Partout rien ne va. Allez bazuyo, bati au premier ministre. Et ça piège. Batouana ceux qui vraiment bakoya bananga, so ba kutiyo, ba okangapena yo premier ministre. Donc baza ko sumbela yo. Na osala so vidéo musu pour expliquer que ceux qui vraiment zana matoyi na mangongité yoka ngaza musala nzambe. Luka o démissionné, au préféré ozi ole ozi po fandi. Keko sala na mboka ya modèle oyo basi ba détruire na nia usakana te. Pourquoi ba pesi biso embargo baninga na ngai? 15 pays wana nyuso ba raisonner. Ba monique nous sommes des aventuriers. Bambongo ba aide. Bambongo ba aide o bazo pesa biso. Bango bazo ba pa ekei na ba effort de guerre. Or na guerre kuna bango ba vérifier ba ko mona ke soda azo $80 plus prime ya guerre 30 000 francs congolais. 30 000 francs congolais et ça $11. Donc bazo futa $80 na $11 ça fait $91. Alors, bah, on remarque que c'est banquette na bango, bah, comment on a que mboka na biso, bah, en politique, bah, mbongo nyo sonne, bah, kina bomba en étranger, na ba Dubaï, par-ci par-là, bah, oh, mais mbongo ils ont destiné pour la population, pour la mboka, mais ndeni ba mbongo on veut que bomba on a bah, comment on a mis tout ça, bah, on remarque bah, habita, bah, toyo, bah, ça va te aider, toi tu as bango sur l'embargo, ayant on va tirer sur l'embargo, toi sur bah, armete, bien que toi na guerre, or, avant embargo oyo. Ni ba souma déjà ba armée belé mais ba ça que le côté allez tout embargo oyo tina 2025 quel que soit ba bitumba ndenge zali biso na mboka na biso to na droit so ba armée té. Alors cette information on y va publier yango na télévision population ayoka ba tout ayoka rien. Donc yon des peuples congolais tant on landa vidéo oyo ce cause congolais à 100% ça l'effort au Kabolongo, il y a 100 personnes. Biso to comme un informateur. Et puis il faut que ça va battre ba Judith wana, ba politicien, ba député, ba sénateur. Ce qui possibilité ali, ba landa ka be formation na ba YouTube obiso zo tiaka. Tozo fingate, mais tozo ba réalité. Na banzi bo moni ndenge bana ya Ituri, ba mama, ba papa bana, bo moni baso kima, ba yebi papa okidete, baso kima na bana ba kolia iloko nini, ba kozana ngote. Ti ba do kufa malem na nzela parce que bazana eloko oliate gouvernement ko assister bango eloko mokote et ce qui est dangereux chez nous Kazadi ayibi na bazi milliards ministre de la justice abino azana droit obimate azonga comparaître téléphone ou yé moko Kazadi aketi na ndako président akomi kuna 7h du matin ba yambi sur 14h. Abi mais non, on a beaucoup fanga mon côté. Na beaucoup faboité, na ba service nyoso on a rendre. Il faut qu'on ait président siko e bengi na aéroport. Deuxième. Babi bolekisa iboti kabima, abima na mboka. Tala bande ko na ngai. Et que n'Europe baza au courant que nani a payé autorisation abima bayebi. Bayebi. Alors, ma communiqué sur le Kakuna non, bateau yoko, baza ba batuté. Vous mettez privilégier toujours Kagame ke bateau. Voilà bandekonanga. Vous ma communiqué sur le cas. Atako bayibaka bandekonanga. Ah non. Donc muluba oyo ako komisa gouvernement oyo c'est que azana sorcellerie moko ya ko leka même ba sorcier. Même ceux qui osaka pour
gouvernement oyo tilombo mais soki ti lelo oza pour bango donc na reconnaître vraiment que oza motema ya mabe oza motema ya ndoki parce que soki obanda kolanda ye na moment ofo lâcher parce que ba oyo bazoloba ki ayibi c'est so de baluba zela lukula yo moluba mususu oyo azoloba vérité moluba tota nanu ye toyoka ye nanu o moluba o moluba kapinga moyibi boko bima na régime na bino moyibi de A à Z moyibi depuis bobandi pouvoir moyibi baluba miyibi kobanda na Félix Tshisekedi moyibi ozwi ministre ya finance moyibi Kamere moyibi bino nyonso miyibi comme vous de votre côté Bokena pour se créer mon article moko wana on a kolobaki oh non ceux qui n'ont moto asambité vous n'avez pas le droit de l'appeler Moyibi Moyibi. Voilà alors bande konanga mama oyo azoloba mama oyo azamuluba d'ailleurs kombo na ye Kapinga bandeko c'est bizarre que télévision nini babengama image et baby sous na bandeli vidéo ba belé mais image et baby sous na okata ndambo yo botala ta ndambo yo voilà donc oyo azolo babo muyibi is azanani azamuluba comme na ye d'ailleurs Kapinga voilà donc bandeko eza passé insécurité ya ndengo wana na Kinshasa partout insécurité. Mais comment je dis vraiment à quoi on dit pas nommer Namboka o eza modèle ya boy. Ba ke ko nommer pas ndimi. Est-ce que ça passe sur le coup moi qui premier ministre? Bano botala. On a fait un chauffeur image o botala o reconnaître image o aya lukai ba bomi ba boki na va na sima ya onatra. On a vu sur la chauffeur. Oh, il a dit que on va reconnaître aye bake bazana matanga ndi ona bango akufi batie basinga na maboko batie singa na likolo bakanga insister oyo babomi baibie mutuka batie singa na maboko oyo ako reconnaître oyo aya juste na boulevard kozwa na sema wana siko wana boulevard na Micho bandeko babomi na kati ya Kinshasa babomi na kati ya Kinshasa tala ndeko bato bakomi kokima okende surtout bino ba diaspora aux États-Unis aux en France aux pays wa Allemagne soko moni ndeko na yo sokende Kinshasa na yebisio pekisa ke na ete avant na ye aya na France Belgique akende partout alingi ba Washington Canada partout pa ya alingi akende ba Allemagne Bruxelles, c'est mieux. Mais ceux qui ont ma toy mangongo, ils ont dit kende na yo. Tous na bakami balé ba to kufi. Moi c'est pourquoi la France wa kendaki, on a bomier. Mon bali mo so na France a wa kende na kini ba bomier. Donc ceux qui ont lingi, ozana ki vantar, ozana muto orgueil, o kana ote, kende na yo. Ceux de toute façon ba bomio, biso de ton rapport perte. Mais moi je vous informe que oyo amoni ki tous de la régime ici là. Ceux qui ont ligné dans le régime, ils ont dit que voilà. Bon, mon ora avec Sibino, naza suna mususu, na yebite ceux qui n'ont pas monté parce que ndenge ni nezo sala, ezo pesa nga penza malamute. Voilà, n'engo na examiner loko moko susu. Mais na yebite so na omonango parce que naza vraiment na kimiate compte tenu ya biloko nezo salama. Donc bande ko ngai banani baza na Kinshasa batu enanga baza déjà na kini. Donc faut la même prudence
ya vivre na mboka wana. Sinon tendeko okoya kolela. Nazoluka eloko moko ya vol ya kimoyibi, mais malheureusement nazomona ngote. Mboka moko bandeko na monde entier, mboka ya ndengo wana neti RDC na yebite soki eza wapi. Botala bandeko, botala. Ozomona makambo na iner soda ya FARDC eko kota lupango na ngai oya koyiba. Ozomona ye cadre républicain soit dit cadre républicain aye ko kota na lupango ya mutu po aya ko bomba bantu awa. Vraiment eza passé talamboka na biso mobimba l'état tala fachi tala makambo yo ato na kati ya limité mombele tala soit disant FARDC aye ko kota na lupango na ngana 1 heure po aya ko yiba. Eza passé bozomona bino moko CG Kabuye ozomona makambo yo bino nyoso bozomona makambo tala soit disant FARDC na tala criminel oya aye ko kota na ngana lupango na 1 heure. Vraiment eza passé tala makambo iso salama na Kinshasa donc tala makambo. Mais yo nabia yo za muluba wewe usali na kini yo za muluba na kini wewe usali nini ndako o wana so landiri bambongo ziongo ya kimoyibi na kimoyibi fana na mbushimai ongoza mwa kimia ozotika mbushima zo na kini botondi oye banda mbula nini utala ndako zano sikozo baba yo koti langa za muluba fana mbushimai bino zo kotondi sakini boso bandaku ya ndenge na ndenge koyiba bandako batu bandeko boyebike même nani tabulei pardon loi Makiadi mwana ye bayiko bazonda bangonda ko e bazobotola bandako ebele nzambe zana chila bino. Vers vous au nom de tous les enfants Luambo Makiadi Franco. Vraiment bandeko na ngai bolimbisa nazoka volume peza awawa. Au matin du 25 mai 2024, un certain huissier nommé au nom de Célestin Diaya est venu avec une forte délégation des policiers, des Koulouna, pour nous déguerpir dans notre parcelle qui se situe derrière moi, au numéro 207 au Congo, référence avenue Général Mayele. Tout le monde sait que mon feu père résidait aussi là, parce que c'était comme si sa deuxième résidence. Et moi-même, en tant que sa fille, j'ai grandi ici. Donc les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai grandi dans cette parcelle. Donc voilà, je viens demander secours à notre président de la République, M. Fachi Béton, et à la première dame, Maman Denise, à la première ministre de l'affaire foncière et le ministre de Justice. Je vous implore et je vous demande si vraiment vous pouvez nous aider à résoudre ce problème pour qu'on puisse nous remettre dans nos droits. Voilà. Donc, moi, Luambo Makiadi, baboto bango lupango na baluba. Ezebele baboto bango lupango na baluba. Nzambe na ngai. Avant totala wana totana no oyo. Mwana biso oyo. Congolaise. Banda bakanga ye. Tilelo balibera kaete. Yeyo. Voilà. Tilelo. Vous voyez cette sœur-là. Elle a juste écrit sur son t-shirt Tolembi Passi, la sœur Gloria Senga. Elle a juste revendiqué un droit. Elle n'a pas revendiqué une faveur. Elle a dit juste Tolembi Passi sur son t-shirt. La sœur que vous voyez, ma sœur là que vous voyez, ça fait presque 2 mois qu'elle est arrêtée, pas en prison, pas au cachot, mais au niveau de l'ANER, dans un service de renseignement, dans un service qui est censé traquer les M23, savoir leur prochaine cible, comment ils vont prendre de ville,
Un service qui est censé savoir comment le chef d'État est géré et sécurisé. Un service qui est censé savoir comment les généraux sont en train de vendre le pays. Ils fuient, ils font déplacer les munitions. Comment les militaires sont blessés, ils ne sont pas soignés. Un service qui est censé savoir où est parti l'argent. La sœur là, elle a juste écrit Tolembi passe. On est fatigué de la famine, on est fatigué de la faim, on est fatigué de la famine, on est fatigué du soif, on est fatigué de tout, de la vie chère. On l'a amené en prison. Il y a un monsieur qui a volé au pays 80 millions de dollars. La sœur là, elle a demandé, ses parents ont dit qu'elle est malade, qu'on la libère pour aller se faire soigner. On a refusé, celle-là. C'est une femme, hein, pas un homme. Dans un pays qui est géré par un fils d'un démocrate. Dans un pays qui est géré par les gens qui ont parlé de la démocratie depuis 38 ans, qui disaient que le jour où nous on prend le pouvoir, vous tous vous arrivez au paradis. Cette sœur-là, elle est en prison juste pour avoir dit ça. Ses parents ont demandé qu'elle soit libérée. On a refusé. Partagez-moi cette vidéo, qu'ils écoutent. Amenez que cette vidéo soit écoutée par tous. Mais un monsieur qui nous a volé 80 millions de dollars et qui a un procès qui l'acquise. Mais puisque c'est le cousin du chef, ça c'est un. Puisque la maman du chef et la maman du cousin Machi Amoumen, ils disent tous Moyoen. Le monsieur qui nous a pris 80 millions à tout un pays, 80 millions, il dit qu'il est malade, on l'embarque dans un avion, on l'amène à Paris. Mais celle-là qui n'a rien fait, juste avoir mis un t-shirt. On dit que celle-là, elle a soulevé le pays, elle est contre les chefs. Celle-là, elle est contre les chefs, elle est contre le pays. Il y a une main noire derrière lui. Et celui qui a pris 80 millions du pays, il y a une main blanche derrière lui. Et la main blanche, elle est où? Maintenant, dites-moi, selon vous, moi je ne dis rien. Vous-même qui suivez ça, vous-même qui suivez ça. Nicolas Kazadi avait dit, je ne mourrai pas seul. Si vous me mettez devant le tribunal, je balance tout, je ne vais pas aller seul. Nicolas Kazadi a dit ça, il a menacé. Et les gens qui savent que Nicolas les a menacés, notamment son chef qu'il a envoyé, lui-même ne veut pas, puisque le chef veut toujours paraître comme saint, le saint des saints, la troisième personnalité de Dieu, la sainteté, la troisième personnalité du pays, la sainteté, troisième du pays. Mais ma soeur, on l'arrête, ma soeur là, on l'arrête. Pour maman, on a besoin de nasimanga, bakangi pour le baïka Tolembi passi, bakotse na prison. Ma parents na basi bagangi maman ne assez singi moi nanga bo libérer ma komezo vi moi nanga zobela baboyi. Mais papa mon comprenez Nicolas Kazadi aibi biso 80 millions 300 millions tanti na biso azwa yelo kampo ya mboka te alobaki pasi na ndenge zali parmi ba pasi exprimer ki wana 80 millions pesa na kati wana mais ye wana tilelo bazobo ya ko libérer ye aibi ata trace na été a fêté indépendance le président sala ki discours à indépendance. Surtout comme il y a un président 4, hein, pour président Félix Salaki discours, Nanga Salaki discours, Katumbi Salaki discours, Fayoul Salaki discours, 4 présidents dans le pays d'Abisso. Mais alors, Bandeko, na bandi boyoki déjà, oyo ndeko na lobby, vraiment, fona longola, na meme loko muluba. Parce que na yaki occupé na makambo susu na yaki kotia oyo naza penza bien te mais pourvu que bato badandanga bavanda boye te batala même quelque chose voilà donc na otiela bino ndeko oyo voilà etenya yibi mbongo tout ça non. Kasaja yibi mbongo azuya ngondenge. Kasaja zana signature te ya komisa mbongo na banque. Kasaja zana signature te komisa mbongo na trésor public. Nani akende ko signer, nani asignaka. Félix moto asignaka ba biloko nyonso na pona mbongo ebima. Oh Muluba. Ebisanga ba projet nyonso.
kazadi ke bima Kinshasa parce que kazadi lokola bimbo ya ke libela akozonga kate nana yebisi kazadi ke bima po trace ezala te parce que kazadi mutu alifala aloba lokola kazadi babimisi ye bake na ye sagiri ke non mutu mosusu azali wana te mpona koloba. Donc bandeko na ngai tosala nyonso soki tolingi kobika po bandeko na biso baza kokufa bandeko na biso bakokufa bandeko baza kokufa neti maseki batu baza kokufa lokola bangungi batu baza kokufa lokola muntu akokufa na nzala muntu akokufa na fièvre muntu akokufa na mal de tête muntu aza kokufa po azangi eloko akolia muntu azokufa na nzala me batu mosusu baza bamilliardaire bamillionnaire muntu akokufa na nzala muntu akokufa po azangi mai ya komela. Mais ça c'est quelle méchanceté o motema be boye ndenge nini bongo ebele boyo okosala nango nini awa na mokili awa c'est rare po mona muntu akokufa na 100 ans c'est rare po mona muntu akokufa na 100 ans bao nyonso baza kuna baza na ba 60 baza na ba 70 baza na ba nini mais bozo ba million oyo bombi pembeni pona nini bongo bapesi ke non eza social ezali ya batu nyonso balia batu basepela na banzela ya kitoko batu basepela na babiloko ekiti na zando batu baki vous travaillez pour la population mais yo bino moko bozwi yango nyonso okoli yango ti mbula boni. Mes très chers amis tozana tango ya kosala partout des moyens bato wana balongwa yango tolobaki trebeke gouvernement pas gouvernement chef de l'état oyo akoya Jean-Marc Kabund bato mosusu bazoloba te bazoloba nayokaki ndeko na ngai journaliste kombo na ye koya kaya mukebai ezali te ke non mukebai aza moluba yango wana bakangi parce que ndeko na yaki na journaliste moko boya lobi ke non bakangi mukebai bazoloba te yo oza moluba ndenge nini oza koatake pouvoir ya baloba te mukebai bakangi ye po aza moto akananga Kasai Central mukebai bakangi ye po aza moto ya Kasai Central. Est-ce que vous savez que vous avez un moto ya Kasai Oriental azana boloko